Série faire à faire ta musique bango dans le bazar te ba la faire na télévision. Pardon? Oyo kinga. Te na yoka te même Hervé Bositampe na yebi ke. Aurélie va na yoka bi na pas écoute. Tous à la baisse censité. Tous à la claire, tout le monde qui fanatisme. Sika. Parcours. Soit tu tiens fali na ferry. Fallait en pousser la première affaire été. Pour faire sera beta franc congolais fallait autant nan. Tu vas ndaka ça bino bokanza ki affaire mtabanga fali mais nzo ndé fali mtabanga affaire. Remarquez, babette a biloko na bango nyonso. Mais ceux qui a fait à tika date até eloko moi muké ba koma paniquer. Surtout ça. Est-ce que vous comprenez? Mais fallait ça idole à faire. Faire à cause de la idole à falité. OK. Et ça na eloko moko te que fallait ça la faire à Hollande. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Heureux de vous retrouver encore une fois de plus, toujours sur notre chaîne. On dirait que abonnez-vous massivement, likez, partagez. Quand vous sala et sala vraiment la vôtre kitoko makasi. En tout cas, merci ming na maman longi nyonso balobi respect. Na maman malongi nyonso tout plus bozawana merci na partage ba like na bino et que ça là vraiment bien makasi. Un grand merci à tous ceux-là qui sont en train de soutenir Aurélie Vangu de Pro de l'Ouest. Voilà Monique Clarisse Vangu de London et surtout ma tante chérie sala ka ba partage nengo sala et que ça là vraiment bien makasi. Là je vous souhaite déjà bienvenue dans notre émission News des Stars, présentée toujours par Aurélie Vangu, la maman des garçons capables, autrement dit la mbingazora de la presse congolaise et moi sur Atika Mounene Nadef. En tout cas, aujourd'hui dans notre émission Aurélie Vangu, Nazanga mon côté, Nazana Adida Lumumba, les grands Gaulois. Ensemble avec qui est Torosola, tout ce qui concerne l'actualité musicale, Torosola, vraiment les tout droits et les à côté, pour et ça là vraiment bien ma casse. Pour ne pas monopoliser ma parole et mon réalisateur le plus intelligent, Hervé Bositampe Fongola dans le plateau, on a côté déjà Adida Lumumba qui est déjà à ma droite, à qui je dis bonjour Adida. Bonjour, Aurélie Vangu, balobi mère ba petite toujours. Donc merci, j'espère que on est la biso tout. Donc le cas de singa pour continuer pour s'abonner ça la bien parce que so singa ke pele te possible pour que son bon autoroulé que aussi là nango. Très bien. Donc merci l'invitation na yo, merci na bino so zili baku ya kolanda biso toujours la chaîne pour le plus nombre de merci na Montréal la vie pour la passer pour mon frère c'est propre. Salut à mon compte sur propre Linel Okemba. Donc ma question Maman Linel Okemba Aurélie Vangu te salue. Ma réponse c'est en live parce que na boire ba tebelité pour ba sur la suite. Vraiment, merci beaucoup. En tout cas, je dis un grand merci à Babi Moto, papa Babi Moto, Libanga Makas, Aurélie Vangu te salue. Adina Lumumba, tout la lito la mon qui actualité mon côté libiso et sali moi une semaine ok 2 semaines mais ils ont qu'il est toujours des épisodes à faire à Makambuya. J'ai bien piana moi na suka, tout bibiso surtout des Makamangwe les kaka. J'ai bien pena bota dans ces naïs et les cas déjà kala. Mais en notre grande surprise, tu comprendre les solas ont zongé les bisous naturels directement boy et comme il a koto baloba bazo accusé qui s'injora qui est Aza Nasima Makambo Adila Lumumba pour na yo grand analyste au Lobani. Merci la bagolo to plus gladiateur nyos bozili bakuya kolanda toujours. Donc là on a aussi tout à la focus na par rapport à l'actualité la biso il y a Adidas double Adidas donc Aurélie. En tout cas, on a le bango banda ba concert beta na poto tisco mutuna comme place to kuma wana tete tanzana na ça dia ba ke muto yambi na plateau za golo. OK. Vous comprenez? Avant on to kota na actualité o eza créé hein o ba luka po ba casser actualité na biso ya Adidas bazo kokaka te po ba yebi déjà que faire gola aza un peu aza fort na makambo nyonso. Normalement biso to focus na makambo to sala. Vous comprenez? Nga na yena plateau pour na lobela makambo ya double Adidas au lieu que na lobela makambo o ba créer on a un scénario créé. Pardon? To yebi déjà bato ba créer yango. Et là ça la mi. Lo awa betelanga masolo ya jet set. OK. Que na kota na masolo wana et meka un peu ko distraire biso parce que ça scénario o bango ba sali pour ba casser actualité ya Adidas mais ba ko kaka ti. Mais je te dis. OK. Ça makambo te que moi na suka zo déclarer ba droit na paiement na papa ya moi na. C'est sali bazo planifier yango parce que pourquoi bazo planifier yango ba comprend même Adidas yemoko mukolo Adidas a comment réclamer alobi que 2 jours ya faire egola ce que si c'est que Adidas était comme sous-souté a comment obligé faut accélérer sur 3e fois pour Adidas était comme yango biso pe to ebisier ndenge biso to tekisi Adidas donc c'est que faut bakisa na suka gola soka bakiste wana c'est que biso de to porter plainte
na ndeni ye moko griffe na ye moko bino bobeti ça pour reporter bozomona teke bolobokande na biso bobi totia date totie date ekomi lisusu eza sala mokie mais atango moko ya dida lumumba mwasi oyo deja aki aboti bana nakutani na mwasi ya vierge nakende kopona mwasi aboti bana to nazwa mwasi ya vierge oh basombeli mais c'est ça mais biso tokutani na mwasi oyo aza vierge biso moko tolingi todevierge ye problème na bino eza wapi très bien donc toyebisi bino likambo ya sold out boboyi yango deuxième yango wana esali su sold out mais soko bozocréele biso deuxième mpe sold out déjà boyebi yango te otalaka tv te internet ezali te na posé question obaki motuna yanga ya biso bozolandela yango bozomona déjà ke tosali ba sold out mais ya bino banda bobetaki nani bolakisa biso place ni bosala sold out wana oyo bani fali pupa oyo abetaki 3 arènes na ccc nga na kotanga kombo na ye te nga na olobela kombo ya feregola na olobela selon biso ya jet set nga naza wana te mpona tanga kombo ya bato mama wana mpona fula ye to mpona nini oyo afulama déjà moto apesi bino likanisa abeta ba arène mutayaka na lisolo arène na ye abeti yango 3 jours na 21 jours nga eloko nangi naloba boye omoni bachroniqueur to bachroniqueuse tozalaka mayele très bien boyebaka mpe histoire ya musique donc ebele booleka siko mpona bosala peut-être basambla bofulaka bato oyo bozoyamba mpo bamonake alobelaki ye fali pupa te moto abandi makambo ya musike na poto fali pupa te moto abeti sali wana moto ya liboso naoyebi so eloko moko boye soki totali parcours ya musique fali aza na eloko te oyo akotika na kati ya musique ya est ce que ozoyeba yango ok fali pupa mwasi moko lokola mwasi moko abeti eloko moko asente awangani mwana me mwana anabimi na elongi na ye pardon j'espère que comprendre makambo te ngai ayoka mwa bien te sunga ngai mpona développer yango développer on a même sinon est ce que remarqué que mibali nyonso bawanganaka bana bano babimaka na elongi ya tata yango eza lokola fali ata azoboya fere azaka na nsima fere mpo fere moto apesa bango sentiment musique série fere azobeta musique bango nano baza te baotala fere na télévision pardon oyokinga te nayoka te même herve bosita mpe nayebi ke orelive on ayoka bi na problème écoute tozala baessence te tozala clair tolongolaki fanatisme sika parcours soki totie fali na fere fali apusana pembe na fere te po fere sera beta franc congolais fali aotanga nano Montréal oyo basombeli fali aotanga nano pembe na pembe orelive on alingaka yango nde betadila lumumba na bino eza nini bolingaka nde vérité te mpe bokoka te nga alinga vérité omoni moto akoka succès mutu te afaible très bien biso banda okazaka fere mutu afaible biso banda okaza bino bokanzaka fere mutu abangaka fali mais nzoko nde fali mutu abangaka fere remarqué babetaka biloko na bango nyonso mais soki ka fere atieka adati ata eloko mwa moke bakoma bapanike neti double adidas arena nakosi vraiment stade de marti abokrele biso makambo nini ya bavisa fali mpo badriver sikoyo bato nyonso oyo bakenda bazwa bavisa nana ya biso ke bakenda ofele bakenda ofele na contre jet na contre na f victime fere aza le seul artiste oyo abeti concert ya monene ateki yango na streaming yesu est ce que nalobi suye lukuta concert na bino bobeta na ngolo eza oyo bobeta na stade de marti ezali comment ke yo osala makambo moko boye ya mbangu oyebi makambo ya mbangu esimbaka te kolinga te soki babengi so na feti te oluka odiembela na succès ya bafeti ya baninga cela veut dire quoi abeti baarena na ye on se disconvient pas bolobi ki ya bobeti 40 000 personnes mais 40 000 personnes wana en réalité même 15 000 personnes bakokaki te parce que ezalaki badiminaki yango ezalaki na rideau wana sepelaka nde mpo aza motu moko aza stratège abi te bokomaka minda mpo rideau kemonana bakosa biso mpe mingi zeno adida lumumba tozali mpe mwa kokosasalaka analyse moko te kenga natiaka nde bato boye très bien aza te mpona finga parce que feregola na malongi tv mpe bafinga feregola alobaka te bagolo baza bato mayele très bien tosalaka te analyse kaka tosalaka kaka toye tolobi te tosalaka mpe parcours ya musique ndenge ezokende surtout ça asa zo comprendre mais fali aza idole ya fere fere akozala idole ya fali te eza na eloko moko te ke fali akosala fere akolanda ata moke te mais babi alandi déjà fere déjà combien déjà pardon malembe olobi ke fali fere akoyanda fali te mais fere alandi déjà fali alandi ye na ndi malembe toki malembe baquestion na nga baréponse na yo même si ça pesi ok parce que lisolo ya parce que 3 concerts ya new arena oyo fali abetaki yango mpe epesi feregola idée ya kobeta arena bien que ya eza adidas mais eza toujours na arena azwaki révélation n'a pas fali pour pas oui merci abeti 3 arena ndenge bolobaki afali mpo babeti 3 arena mwana asali diplôme asali examen d'état azwi 55% to 60% na suka nango mpo akende koluka mosala baosenga ye nini diplôme d'état merci bino résultat na bino eza ntango otya bino wana osala lizo na yango solola ti
tout sur le temps qui est intellectuel, tout ça l'analyse. Très bien. Comment qu'il y a un sali examen d'état, n'a eu diplôme d'état. Mais il faut dans un papier, autant on a une compagnie, il faut dans un résultat. Mais bien, on peut tu trois arènes, un résultat, la bine zawapi. Oh, ils ont la tsaka, vous avez reçu dans Moussala Boussali. Yes, oui. Oh, bah, sombele. Bon, la tsanga résultat, la bine. Au moment où on était dans l'émission de Marius dimanche passé, Ouais. que balasaki bino ba mais en fait balasaki bino ba extrait. Oh, ma image c'est au moment qui m'image. On met manga place au met manga à la tête. Image au bas la tsabisi ya makino à la taille bouddha rouge. Yes, oui. On a image à téléphone. Soit ça mon délai m'a filmé quand on monter à ba pesa ke mbongo te. Bonga na kota l'image à rouge bongo te. Donc quand l'image à rouge bongo te, on a le baké, on a tia iPhone en G. Bobi misala ngata 30 minutes ya concert ya nzembo fala yembi na ba reine en Joshua. Adidas c'est pas si bango vertige, ba cause documentaire mo il y a 30 secondes ba lancer yango. Ba le baké documentaire. Ce qu'un individu mo ba jouer na tia voix, a tia voix na. Quand même tout ça là-bas. Très bien. Mais concert nyoso faire azo beta. Azu diplôme na ye, ake inikin, assise une chic, bazo bimisa yango. Place nyoso. PDD na ozo ngaka place yo lobby. Bazala qui émission mona Marius Sumunga. Abi qui ba jeune frère batika rouler sa musique. Mais c'est total en réalité yem dans sa musique. Nandeni et puis pourquoi le bibongo? Tu sais pourquoi faire rigolo à la production za la rapena mingité? Nandeni. Faire rigolo so yele mbongo ta betata. OK. Comment ya ko bimsa mbongo na ki osa la production. PDD faire rigolo za indépendant. Mais il a dépendre na mutu na label ya mutu. PDD yango zo mona créer ba concert belé pour aluka moya ko gagner. Yeba ke ba concert nyoso abeta na ba label wana. Ayebi to a gagner combien? À 3%. Pardon? 2%. 80% nyoso za ya producteur. Vous gagnez ni. Banzembo nyoso ayembaka wana ba clip nyoso wana e dépendre na label. Eza ya yete yango mona ke. Mutu ayemba nzembo moko $100. Bité soka dépendre na producteur yeba ke aluka betra ba concert belé pour ya gagner. Asa te lokola faire rigola. Faire rigola. Mais est-ce qu'on abeta nzembo moko $100? Na lobi bien. Tu es tozo 100 000 boyoka ki yango te na émission Marius abeta nzembo moko. Est-ce que yo yebi yango te mutu na biso alukaka casser actualité ya faire rigola makoka rati. Au moins, tu as battu Saratola, il y a poison, mais à karaté. Pardon? Bon, il y a bien Saratola, battu qui est mission pour aller au Bomba. Mais comportement là, bazo regretter le comportement à faire rigolo. Comment on peut mettre tout ça, moi j'ai mon. Na aéroport, na niveau à faire rigolo. Tout ça, moi j'ai mon. J'ai un netini. Faire rigolo à voyager. Saratola, il y a fing à faire rigolo. Faire rigolo, ça va me pousser. Mais la télé, la vidéo, il y a qui viennent à la race à piquer. Pardon? T'es dans le premier ah, ok. Mais yem ta finga à faire mukuse. Ce que total la photo ba kangisa faire rigola aleke na mulai. PD2. Saratola oya finga ka faire rigola. Ye wana luki akangisa photo na nani? Na faire rigola. Après ko silisa ko kanga photo. Minute à seconde. Alobi ka faire rigola nga bete. Apa pour l'embata. Faire rigola et là il bosse faut boye bango faire rigola tala kana asali la pena internet troté. Mais faire rigola tsaka batu kate. Na ko comprendre que Saratola nyoso bande ko finga faire pour faire tsaika. Mais ce qu'on fait à biété. OK. Donc Monique a créé moi base moko wana pour mission batinda qui est tant on appelle ça faire rigola mbote pour faire rigola soit poison. Mais ce qu'on esimbité. Ah. Dans une émission a créé scénario net l'autre là ça là qui est pas Virginie Manganga après comment on l'a faire. Ah comme le côté ba sala Virginie faire à Salibo ils ont le droit 50-50. Responsable. Bah j'ai on a batika yango. Ah il le droit 50-50 koto. Focus na double arena na biso Adidas. Petit ba lo ba arena na ba mo arena te. Yo c'est laxini. Yo mto yebi Adidas Lumumba l'homme à la taille S. No bato yo kanga ngata na za da plateau bona ko sentir que na za na Adidas. Pour développer yango mais mission ke ya. OK. Est-ce que vous comprenez? Très bien. Jamais muto aza likolo na muto aza na C, muto a likolo a banga muto a C. C'est que simbate. Comment que bino ba international bo banga local? Yango ne zo problème. Oh, kapi bino bo banga kapi ata. Mais tant bolo ba ka aza mission loko, aza et comme ça ngai. Définition loko, toi international les anini. Sur le plan musical. musical. Mutu moko ko défendre en côté. Omoni loko aza lokola bato mo tant to okola to sa ba mbunda manzanza to beta biso na biso esuki na biso kana avenir na biso c'est ça local. OK. C'est qui est international. Déjà faire na beta musique na ye. Omoni ka so katinga ba braza c'est international. OK. C'est pas bino bolinga ko za ndenge. Ami DM mikata sani. Vraiment. Bon on l'a sabino ka faire à international c'est que poto bazaki na nzala musique. Très bien. Si tu ko rumbe tali ko beta te la poto. OK. Pe faire ako yomo ngana lubaki gouvernement na biso et de biso. Bati la biso ka podium. Ba beta ta 3 heures du temps ko yemba ka bango mibale. Fait na fali. Sombe ke bima été to gorge ke bima été. Bien sûr.
affaire ekola on le quand même à 5 heures de temps mutu aboya yango te faire ekola baza lokola badescendant ya bapapa na biso bapapa wemba batabulei banani faire egola so toperdre kaka faire egola na mboko totirela ozwa esu mutu lokola faire egola te oza raison oyo bino bobenga rumba ngai mpa na ngai nazwaka yango UPA pardon po banda kobeta misiki na yo kaka tokos okanga yango natirela oyoka rumba moko te bachef d'œuvre eza te mutu abeta musique ekaresa motema remarke bano bayokaka misiki na bana ba 90 kaka bana mwa mike bapapa ya 80 bayoka yango te baoyokela yango ndenge baoyoka yango te mama mobima uto abina nzembo abibi na tiktok adida lumumba mama mokolo penda nde naza boye navandi place mona ayoka bibi eza na sens te eza sens te eza musique est ce que ozwa penda temps ya koconsommer dynastie tant que vous comprendre musique na succès différence est allée ok différence est allée très bien expliquer biso différence ya musique na succès voilà yango ofera obeta poti fera otya mutu na ye na se baevre na etika ok bino bosalela succès olie bosalela musique très bien succès eza musique te ok bana oyo ya baduza bakokosa bino bana baduza bakokosa bino obeta musique te musique eza babeta ezalani bisakana toujours culture na biso togarde toujours culture mutu ateka image ya mboka comme pas possible atekelango wapi partout eza lokola nga na sisinchik nazwi daya diplôme d'état nanga boye tsanga so nazongela classe na ndenge ni est-ce que vous comprenez place na te la comprendre expliquer nga bien mutu eso beta place ono l'équipe pourquoi olingo zonga a corriger babeta beta corriger te o corriger ni double stade de martyr a fallu pour ça bino makambo nyonso asalaka aza mutu moko boye aluka a avancer awelisa ngo trop très bien donc awelisa ngo trop mais en réalité ye moko mutu asalaka biloko alamba wana a reconnaître biloko alamba ebela te etoka kaka ebela te bato bali yango bien te bato bakonsome yango bien te est-ce que vous comprenez kaka so otali ye makambo ne nyonso asalaka ya kimobali alinga mwasi apose très bien déjà ntango bino mpe basi mwana oya kolinga azotiela mo bafille aseka apede na mobali osala bapierre apede mobali akoza babotonton wana différence ezali fere omemi na mabina abinaka lokola mobali nzoto ekendaka nzela moko na luketu très bien c'est pas dire que so omoni mobali akobinaka luketu na luketu seka asalaka makambo wana yesu nzoto eningana te ka luketu siko akwa bon ozomona teke omoni même tozonga nanu onga na yeli makambo ya adidas na yeli mpena kosalela bango promotion te très bien cela veut dire que tant tosalaka baanalyse toyebaka eloko tooloba na eloko esengeli mpa toloba ok ozo comprendre yango omonike bascénario nyonso baocréer faire abeta onkara yango nga na osenga na bagaulois na bagauloise na bagladiateur nyonso il faut tozala na focus na eloko toosala déjà ntango tookipe makambo mosusu ezoyaka wana c'est que toofula bango ofula bango na ndeni osala na peut-être après bango nayebisaka o na congo awa bato baa na université oyo barécupéra badiplôme na bango nyonso ya kare ezaka kabila na fe rigola na fali pupa o wapi moto akokaka shoki te fali akoka shoki te na ndeni eloni esasala oyo omoni akoka shoki te mundele ntango apesi fe rigola bakipaka kokolo ntango apesi ye 2 jours ya double arena est-ce que comprendre parce que biki fallait betaki epesaki vertige fallait azana mal à l'aise PDD fallait yam tabeti 3 arena successive sala minene leki na leki ya diverse arena ozamuka en face na nini faire c'est du wenge soko ye na jet set oyeba ba musicien nyonso ya fere faire atikela ba musicien tabayemba faire atikela ba musicien nyonso oya ye pas s'exprimer mais ye pourquoi pas linga kokabula pouvoir na ina ba tunanga robino mondi bakenda non il va peut-être exceptionnel est-ce que vous comprenez tunelanga idajwa kenda tunelanga gez maweta kenda et avec aussi ta peine mwana oyo DJ ya salite oyo abetaka ta a place abetaka te ole la finga fere soki DJ virus est-ce que mwana anapenda koza ata na niveau moko na ya ilus pourquoi eloko nyonso ezalaka na valeur to ezalaka kilo batia yango kaka très bien ata bakiti balamuki baolala te neti boye fale ozwa pongi te na nini mtopema na nini elo ya beti basala minene misato na 21 jours olenga adidas arena tala eloko babandi
eza sala mukie et sala mukie biso ndimi et niveau affaire te biso ndimi bango de bazui ba sali moko boya basi ba 45 ans 47 ans 50 ans de akoti ménopause biso tozui na biso mwana 19 ans beza Yesue vraiment ndimi na mona de vierge ye na kolisa ye ko nga mona ba encadrer bien. yo mwana 50 ans moi ça 50 ans oda sumba bana osa nini osa nini o ba sombele tele luka maka mususu na ba golwa te biso nde to abota toyaka pena normal toyaka kolobela makambo na biso toyaka kofinga te tolobela pe nde to nde tosola osola na mobali très bien est-ce que vous comprenez o pende telemaka ah osola mwasi te mabele na ngai normal ngana mabele minene te est-ce que vous comprenez Neti ba lesi weshi te. ebele ba chroniqueuse to ba chroniqueur ebele obaleka na télévision to pe obaleka na ba internet basala ba analyse na personne nde mutu lokwa Vincent senga biso pardon ebi ah autosala sortie médiatique moko lobi ete na kosenga bolimbisi na kosaki nanga cela veut dire que azosala basala asala ngo bongo pona ni po amonaki ke patron na bango azalaki awa ok tango patron na bango azozonga akomi kochanger maloba très bien etambola bongo te ok même ata biso na bagaulois bato mpe bazalaka pembe na papa Hervé ebele mpe baza bawarrior révolté voilà parce que oyebi yango sikoyo faire ekola kokasa te kende abeta makambo kaka nayebi makambo siko asala ba silence bongo ayebi ke des choses akano mabe mais azala no kaka quoi ni pas à dévoiler yo plutôt akobimisa o te biso ezalaka bongo te epai ya papa Hervé makambo na biso esukaka kaka na orchestre ebimaka libanda te ozo comprendre yango tomona jet toujours eza calme par rapport à l'orchestre ebele voilà yango na biso Aurélie nde toaboye bagaulois to bagauloise nyonso biso tozosenga na bino kaka 21 déjà totikali soki na 4 billets kaka 21 totikali kaka na 4 billets bagauloise oyo nani bozwi te bosomba déjà po tosala deuxième sold out tobeta musique en tout cas bokosavoure po dynastie eza makambo ozwi na ntango oyoka te biso faire ekola musique abetaka eza bachef d'œuvre eza buka te lamba lelo olia lelo kosaleka te biso ezalaka bongo te frère Egola a apporté na musique congolaise faire ekola ebele neti nini faire ekola ebele faire ekola penda apporté na musique ebele premièrement faire ekola eloko oyo a apporté la musique na biso omoni rumba faire ekola ayango su na balolenge moko baye kopesa ngo su sentiment oyo bavie na biso batabula ye batika ok ocomprendre aye siko kozongisa yango est-ce que comprendre très bien faire ekola aye na makambo ebele aye makambo ebele na musique ok visa kaka nzembo moko ya visa ekombattre album mobimba ya formé set te ngana otanga baliboma bato tosaka tobetaka masola musique te so yambinga ya tosola makambo ya jet set kotangela nga bakoma bato misusu te ok tosola makambo ya le 20 na le 21 ok très bien tosolaka ko omonaka bino mpe ntango bouta Adidas Arena boyobetela biso lisusu double stade de martyr po komi so Eh, kuna fo ya ozonga su na biso na stade tobeta double tozonga su na stade de martyr te mpo réussite na biso da na stade de martyr se monana très bien po so okoti na internet otala yango biso sikoyo nde toaboye so tosisi genève toza sikoyo fo tobeta mbala moko toye na 20 mai fa beta yango 2 fois ok moto azokosaka bino akobeta stade de martyr 2 fois na pemani ka oyo to na misiki nini mutasala ba deuxième ngana du temps kota troisième du concert temps wana yemba première fois namona misiki ya likolo ayemba me bato baobima ah boyebi yango te bolukila na concert ah ntango bolobaloba bolobaka stade de martyr boloba me boloba yango te image eza te bato basila na stade wana moins retard artiste akota ye retard c'est ça balembe baki banda 7 heures tout à fait normal et d'accord babima pe avant sikonga mabelanga ezali so na orépondre mpona moto wana seke na baquestion na ome ngana nde tosola masolo ya papa Hervé kim tokoti yango tinga te tosola makambo ya faire egola ngana kofula makambo te na nzela ya faire egola boyebi teke bango nyonso baprofite na succès moto wana déjà sila na ye asala basortie médiatique mpo aprofite na succès ya faire egola ah obona ayebi yango te oh yo azalaka na succès koleka bato nde alobaka na 4e génération 5e génération c'est ye biso bao balandaki na soko olobi na biso oleki biso na makambo ya nsima tokondima me ya succès te ah ye mingimingi nsima ye mingi double nsima nayebi te wana yo toloba ah ok merci beaucoup on continue toujours sincère na miziki na ye aza te nani wana aza te na mutu na bino wana aza te o azali yo so nayebi biso yo ndenge obino mundibu obino mundibu obino mundibu wana sincère na ye merci na bagola to pe bagola consommer dynastie donc tosombaka bien na biso ya Genève
tout ça la pistol out ici ma bien. Vraiment, en tout cas ma dédicace. Pakistanais batavai na olingo betanga libako. Ya nini yo tuni olobi nga bité c'est ça na azali Robino mundi. Siko eloko sala nga passeport na aboma carrière na ye. Na Robino. Ezali ke tango fali abeti faire abeta ye pa abeti. Siko tema bango nyonso bakoma na ba cop bango citizen susté. Cop nini? Na ebide. Merci beaucoup Adila Lumumba mbeko boyo répondre aux oiseaux. En tout cas, mot de séparation na biso mbale mot de la fête parce que tu vis, moi aussi je vis encore. Et Torozano lelo Torozano pelobi même l'après-midi lelo pe Torozala. Mot de séparation d'émission Merci Aurélie et accompagné par dédicace na. Pour l'invitation là yo, merci en tout cas ça nous va bien. Donc eloko na koloba ya suka ba goloto ba gladiateur to qui m'a un peu distraction. Vous comprenez? Toki mapenda ba distraction ya pamba wana. Ba sortie médiatique wana bo kabo sala po bo fula mwana mwasi wana o même akoka ko fula misala na été fait pe mwana musala na ya comme ça mwana musala to yeba raté. Donc tout ça la focus na makambo ya papa Hervé. OK. Donc soko moni mutalinga memayo na ligne moko boye boki marayango. Tout ça la penda focus na makambo ya papa Hervé. OK. Double arena Adidas yango ana sema solo to robeta seke biso nde tokende koluka DG ya nani ya Adidas to sola na ye po aiba kofuta biso mbongo na biso po Adidas evanda ba 20 ans eteka maraté mais papa Hervé tekisi yango. OK, on se le dit. Très bien, très bien. Papa Hervé tekisi yango en tout cas tous à la focus na makambo en tout cas félicitations na yo papa Hervé ba ebalobaka kia musique to tika musique ezolié ça bango biso nde tolie sa musique lokuta parce que oya biso ezomonana. OK. Po ana Congo en réalité muto akoka na papa Hervé Azate. Azate voilà. Toke na makambo ya bandako ba hotel maté. OK. Toke na budget ba hotel maté. Toke na makambo ya éducation ya bana ba hotel maté. Merci beaucoup. Est-ce qu'on comprend? Très bien. Imagine toi suki ya pamba papa Hervé okata mwana ile kina internet et bomi actualité ya toi arena. Pardon, tu as na suka, pardon, tu as fait des photos, mais tu prochainement. Pour comprendre que la télévision est en Gonga, là je salue ma grande soeur propre depuis Brazzaville. Ninelo Kemba, pourquoi pas maman Pépé, pourquoi pas Balobi ingénieur. Montréal, Hervé, donc je te salue aussi. Donc pourquoi pas la papa Hervé. Donc bon séjour na yo na poto donc imagine toi mutakiti déjà na France, ba ya mbaye na Marco ku ta homo déclaré. On va pas dédicace. Il y a une relation à yé. À Bosana qui fallait pas faire. Pour Marcom, tu as beaucoup de relations à faire. À comprendre qu'il y a faire dans le système va double T. Il y a un salaire qui est à qui de côté. Les abonnés fidèles de la maman des garçons capables, autrement dit la Mbingazor et de la presse congolaise. Moi je suis Atika Nena Def. En tout cas, Adila Lumumba a déjà tout dit dans cette émission. Avec Adila Lumumba, ça a toujours été ainsi. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. À la prochaine. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV.